ba producteur ibuzubenga soi-disant ba producteur bana poto basi nyonso ibuzumona bilongi ya bana basi nyonso ya sika buzumona kana ba filme basi ya ba producteur na producteur mususu nani komo na ye nani oya zalaka na kasafubu nani majori zolu tala woni ba producteur mususu tala tolo baka kaka sango te pona ba producteur ye producteur wana uzutanga nani oyo na lobi comme majori zolu ba filme ngana sala na swambo luba na ngasoki na swambo afuta hote bongo baso ina pesa ina swambo baso ina pesa ina swambo tala baza mulongo eza na producteur mususu na pesa mwasi mwana ya lemba lelo awuti kokende pe poto kala te po bawuti kotourne se ye actrice principale yao mwana comme na ye Redine aza na France na pesa ye mwasi alali na mwasi hii semaine apesa mwasi mbongo te mwasi komi koya kulele pana ngo papa liyenzi yo muto kutisaki ngana producteur na yo tala bana poto ba producteur na buyoka ka ba producteur c'est de ba venturier salanda tozoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc, fidèles, vous avez fidèles, pas d'âme sous le zoo, le monde sous Kanzambé, na www.elengakongo.tv comme par rapport au système de GNB Télé. Yanga Tracy Mbelenga pro, la même magie qui a Glody Diasuka, la mignonne de la presse congolaise internet, vitesse de jeu par rapport à Mamonde, tout ça là. Moi, votre frère, votre ami, frère Adam Suluzolo, pour nous informer bino, pour nous salandenge zala kaka, je reçois pour vous des artistes, donc des artistes qui vont essayer de parler et puis tout ça là, moi commentaire par rapport à ndenge théâtre congolaise na niveau ya poto et ça na baisse et ça rokita. Tobeta moi analyse wana to sur la moquette pourquoi théâtre et Koufi pourquoi théâtre ils ont marché sous tes symbales et pourquoi Nana Takaza a menacé par rapport à Marambo comme ça là na ba producteur là je suis avec l'artiste comédien Papa Lianzi Oboyebi na banzonzi mingi il y avait na biso Rémi Kilola et puis mingi il y avait na biso arme lourde de production et puis bande comme Soussou à Beta donc je suis avec l'artiste Papa Lianzi, déjà, et puis tu as solo ya médaille au hasard na Kingo, médaille de mérite au à l'occasion to Kansaba au Batika Biso, ba marka Libanda Mboka, il a été aussi primé par rapport à ça. Donc avec lui, on va essayer de parler et puis tout ça là, moi critique na théâtre congolaise ndenge to benga ngonzonzi Libanda Mboka, ezaya ko kita na yende to parler lango. Et puis, il y a un méchant par rapport à mon producteur, ça vraiment, Papa Lianzi, Mbote. Mbote, Adam Siluzolo, Mikolo, il va l'oubiner poto, Bazubenga yo, Champs-Élysées. Oui, mais là, on va venir Mikolo, il n'a pas tout. Na poto Mikolo, il va Zubenga, Adam Siluzolo, balobi, moi, na souka, batu Nzambi. Bon, moi, ici, côté les Kambu, na moi, na souka Nzambi, est-ce qu'on na kanda lelo na ina kanda loko inga na yeka kapona ba producteur ngaba tulianzi na lubakate banda na bandate yate nanu na lubate banda na mérite lelo ba yeku kanisanga ba pesinga médaille ya mérite ndenge na sepelisaka bino bano ibuza na poto o ibuza na Asie buza na Afrique buza partout mais lelo Adams o ba benga Champs-Élysées lelo ngali yanzi na zana kanda sikugana mani ni makoko na kuwanda misuso ba ni makoko ba producteur ba koma kubebisa musala nazana kanda lelo. Merci Papa Lianzi, allez-y comprendre, lui c'est Papa Lianzi, il a marqué son époque par rapport à savoir-faire naïe balobi. Si vous avez savoir-faire, il faut le faire savoir. Lui a marqué son époque, lui c'est Papa Lianzi, artiste et comédien Nzonzinger. Il n'est pas seul, il est accompagné avec un artiste aussi, l'artiste Fraîcheur, il est accompagné, donc Fraîcheur Boni. Ouais, ça va, moi, je suis dans Zambie. Biso na suba artiste auto na biwan show. To moni ke kuna to futa matende to kota na makambo po je fungwama. Na poto balandi biwan show trop pas de fin ba yebi ke oui. To za bato to bandaki na ba lage to bandaki na ba suza ba fali ba suza ba wera le biwan comme na plein mais ti siko ba comédie ba futa matende ndenga na ngamo na comprendre je ke fana longwa na e pa na bino pour moi je fungwama artiste et comédien.
Ouais. Merci Robert Tapali Solango. Pourquoi Bozo Foutamate, pourquoi Dauphin Boulamata que je salue en passant. Alors Zabino vraiment en charge. On va essayer de discuter avec ça. Mais j'aimerais déjà, parce que lui Papa Liandi, il est vraiment en colère par rapport à producteur. Le lobby à propos tenu par l'invité engage que lui, Abi a un méchant de producteur. Alors j'aimerais partir chez Papa Liandi pour tout déjà première question Papa Liandi. Pourquoi théâtre et Koufi et puis théâtre na poto bozali sous-souté? Est-ce que les abino artistes se commandent bozo sa sous sala kitoko te ba production ezate ou au fait expliquer bena bana poto botala yo ko banga mutute loba oyo yebi théâtre Koufi pona nini? Adam Simona suka bato nzambe ngana banga ka mutu te ngana mboko yu na mukilo ina seo ina banga kaka nzambe suku kutolobi na banda kutanga bakombo na bango nyonso ba producteur oyo soi-disant ba producteur bazalaka ba producteur te bazalaka bana bitinda lelo tuye kuye bango biso nyonso ndenge tukoti makamwana na takaza tuye ku comprendre que oyo babandaka kututa tolo baza ba producteur bazalaka ba producteur te baza bana bitinda ya batu kuna na poto bapesi ye mbongo aye awa bakupese mbongo ibele ya kuyawa bandi kukosa ba comédien akuzwa $20 en plus bazo salisa batu épisode moko na $50 $50 wana papa akufuta yongo na 3 tranches ou bien na 2 tranches aye lelo pesi yo $25 lobe aye ozwi $10 $15 otikala ozelanga na kende poto soki na ye bongo théâtre kukufa te ndenge nini bakomi kuzwa théâtre bazwa bato oyo bayebi musala batie batourne théâtre bakomi kukamata bana kasi na bango bakomi kukamata basi na bango bakuya na bamituka wana babandari awo soki azwi mwa mwasi moko boya lokoti na bar amoni aza kitoko ye wana tie na film ye wana principal yo yebisa ngai mwana oyo lokoti na bar aza na ye ndumba to aza na ye tiele utie ye na film eloko nini akokende kosala na théâtre akusala kindumba oyo asalaka na bari to akokende kosala théâtre ndenge toyekola ndenge tutangela yango ndenge tosala barépétition na bagroupe tala baproducteur na bino nga nayokelaka bango mawa mpo baza baproducteur na bino baza baproducteur te ngai nakoki kotanga bakombo ya moko na moko nga napesa basi baproducteur wana producteur azoya zela ça commence à viendre mayele pusala nanu pena mambo oyo ekomi koya pena mabe balobi zela nanu olobi ke yo pesa bango basi do yo pe en quelque sorte aux artistes et comédiens mais un peu commissionnaire un peu trop bien mukala ya ba producteur c'est ça mukala ya ba producteur ko pone nini bango bakoma po apesa yo rôle fo uyela ye mwasi en plus atalaka qualité ya mwasi soko oyeli ye mwasi ya pembe ya munene aza na taille ya bien aza na eloko bakoma kubenga mikolo tibeleze soko aza na mwasi mana ye uza na 8 tableaux ou bien uza na 10 tableaux wana atozalaki na tableau moko soko yeli ye mwasi kitoko aza na santé bien aza na nzoto bien abakiseli yo ba tableau oyoka na film Liandi olinga ko jouer 4 tableaux mais ndenge on exprimer bien na bakiseli lisusu 4 wana bakiseli yo po yeli ye mwasi kitoko soko yeli ye mwasi mabe fionuka ilongi ibeba lukola mutuka esali accident ukuyoka kaka yo ndenge oza boye ndenge casting ebimaki oza na tableau mibale oza ou bien oza na tableau moko demi po yeli ye mwasi mabe donc bapesaka confiance na baacteur selon travail lisusu te bakoma kupesa confiance na baacteur selon ndenge ozoyela ye basi selon ndenge ozomemela ye basi ebele tala papa naza na kande biso tubokulaka bana na biso na musala oyo ya théâtre oyo nafutelaka ndako na musala oyo ya théâtre tala Adam Simona suka nzambe bana potu bazolanda ngai nakosaka te pe nalubaka te Adam suza témoin oyo nazoluba kando inazoluba nano monanga Lianzi nasilika te nasiliki po par rapport ya musala na biso ndenge komi kubeba na poto ba producteur ibuzubenga soi-disant ba producteur bana poto basi nyonso ibuzumona bilongi ya bana basi nyonso ya sika buzumona kana ba film basi ya ba producteur ngamoko na zamuta buati ngamoko na pesa ka bango basi pe na pesa bango basi petit lelo soki ba uti poto ba yaka ba koma ka Lianzi eza ndenge nini Lianzi yaka lelo to koma kotambola na mutuka nanga to kotambola na mutuka na ye po ba yebi ngana sana relation bana basi na sana relation atana ye na bandal na kuzwa mwasi na pesi ye na kuzwa boy na pesi ye basi yango pe na kupesa ye ukuyoka kaka lobi o abimi actrice principale ye wana nde mutu akojouer film mwana wana asala ta théâtre te et plus mwana wana Adams soki buzu sala film lokola za mwasi ya producteur akubosa na kutu yo mutu pesa ki ye mwana wana mwasi ukumona akomi kukangela mwana mwasi batu na chambre ukumona bino buzu sala film
boteye actrice principale buzuzela mwana ngo aya bobanda kutourner ngonga mususu bino bokomaki deja na tongo ngonga ye mususu ba 9h mais mwana mwasi kuna milalisi ne na mbeto ya producteur amilalisi na ye na chambre ya producteur bino boyaki 9h bacteur nyonso si bakoki mwana mwasi akoya kobimela bino 14h na bolembu na fatigue courage za lisusu te akomi ko tourner kaka bongo o nyonso ko bima ndenge ko lekeleka kaka producteur akukata ye pete akuloba na ye loko te po aza mwasi na ye po ye ne mutasepelisaka ye siko yo yebisa ngai bongo musala culture congolais izukende liboso to ezokufa tuzume mango likolo te ezokufa bakubenga bango pe ba producteur ba soi-disant nzoka te baza kokende kukamata mbongo ya Nanata Kaza azopesa bango mbongo baya kusala ba film ao bakuya batondami bamanga nani onga foditer onga fodifwed nga fodifwed nzoka te Nanata Kaza mtazopesa bango mbongo ale contrat na bango lukola Nanata Kaza apesi ilongi na biso ba comédien Nanata Kaza lobi comédien kusala épisode moko na $200 bango basiliki lokola bafuta ka biso ba $50 ba $30 balingi kaka banyokola ka biso tozala kaka bawumbu na bango bakomi kufinga Nanata Kaza bakomi kutonga Nanata Kaza bakomi kusala ba mission bazofinga ba Nanata Kaza wana munde ba producteur talangana na producteur oyo mususu nani komo na ye nani oya zalaka na Kasafubu nani majori zolu tala woni ba producteur mususu tala tolo baka kaka sango te pona ba producteur ye producteur wana uzutanga nani oyo na lobi komo majori zolu ba film ngana sala na swambo luba na ngasoki na swambo bongo baso ina pesa ina zwambo baso ina pesa ina zwambo tala baza mulongo eza na producteur mususu na pesa mwasi mwana ya lemba lelo auti kukende pe potowa kala te po bauti kutourne seye actrice principale yao mwana comme na ye Redine aza na France na pesa ye mwasi alali na mwasi hii semaine apesa mwasi mbongo te mwasa komi ko yakulele pana ngo papa liyenzi yo mutokutisa kinga na producteur na yo tala bana poto ba producteur na boy buyoka ka ba producteur c'est ba venturier bazuya kusala ba venturier wana Kishasa bazuya kubomela biso musala tika nzamba sunga tele misabatu lokola ba Nanata Kaza batele matami satu ata 4 batelema batu lokola badami sinzamba sunga bango bakoma ba producteur kasi bango te bango bakuyawa lukola bana pot yango bino kuna na poto bulinga ka bango te ba producteur yango basala ka bilongi mabe soki bayawa mwana mwasa leka te ukuyoka komi kudio tanga liyanzi uzomona peti wana kena ko solola na ye oko solola ne boy ako voyager boy atelamba ko tikelo te ata chaussette pamboy okuzwa te akuya wana bani kukosa umoni ndengi za boy filme oyo na dépenser mingi na sali boy asali dépense te mbongo na ye abebisi kaka na bandumba mbongo na ye abebisi kaka na basi en plus yako tala place ye producteur azupanza mbongo mais yaka na filme tala kufuta batu mabe allez ubenga yo nga producteur nga produit allez soki comédien lela komi kunyoka ma lobi comédien akufi pauvre bukomi kutuna oh ba comédien wana balinga ba ambiance ba comédien nzoka te ba producteur ya mabe buyebi kufuta batu te buzo kufuta batu ni difficulté mbo mutaza kusala épisode moko kene kufuta ye na deux tranches $50 non ya mabe uzufuta 25 ufuti 10 ufuti 15 est-ce que mutabonga kusoma ndako papa Zela merci papa Liyanzi na kota la tête tika nan luba po kanda izali papa kanda izali okita moi muke parce que tolobisana no fraîcheur ye patala ba méchant ndenge na ye na zapia na 4x4 yawa et permettre ngana tamusa micro bien très simbelenga pro mama yango yo babi vérité ezobima awa o biso toyebaki te na bana o baotala biso ba maman ba papa allez-y comprendre papa Liyanzi c'est un artiste comédien a réclamé ba droit na ye par rapport à même sala akoma mukala ba producteur asala su musala théâtre bien te par rapport ya ba marambo belé ba réalité o ezoboma musala théâtre yango tozoyoka ngai na bino o bota biso na ba parler réaction SMS appel bobenga ba numéro wana za affiché wana vous ba réponse bino Loulou la Rose double L depuis Paris Yulia Samba Panache Pot de Fleurs de Paris et puis Nina Chou maman Robin Hotel moi Sambinga à Londres allez-y comprendre fraîcheur yo po longwe Biwan Show et pas Dauphin Boulamatadi état artiste comédien Boweli Nini
Ouais, au moins bamangamo art on lianja zoloba le art to comprendre te nakata kini awa biso na biwan shona na ba poto to na ba succès ba to ba par exemple fraîcheur ba alagi ba tanta minjo mais hier na kini awa so tambo mona ke na poto comédien na succès mais na salon ba sauter so mon comédien na kini awa foutre la palais salon ba sauter c'est-à-dire aux Salomo au foutre la ndaroute foutre la ndaroute mais na poto na biwan ba bi ke ba comédien ba bien bavanda kashe bango moko bafuta biso te yango atali te na capacité art na ngai na kité na bion shop ba comédie bafuta marate o sala art ya sentiment na bion ba talo partout ba biga ko tente lozo ke makala na tente la pa na bango mbinje pa na bango alage même te na bandale pa na ngabe pa bango ba biso to futela oyo ok na grâce à Nzambe o biga na vie na ngamo so na koti bo na zo mo bo na vie na ngamo so na matolo siko to sala neni salaire exact yango mo initi ya ole na biwana na ke beta so malamu na préférer missionnaire le kani boé na beti mo li solo na parlementaire na suka na ngoma mutu mo so lelinga ke akotia chongoma le goma wesalinga normal. OK. Vraiment les amis qui nous suivent de partout bana poto pour comprendre que la ya fraîcheur a préféré na a betele li solo a CPC bino boya so ba ke non bino bato botala rana à travers elenga Congo bebi ndenge vitesse za la kotoyo a tala manaye bato benga ye a pesa ba contact na ye a ozape ba mi ba master ba famille kaka na mambo a préféré na ekuta kufanzala mais azana famille que alia dendon esprit à soso fraîcheur vraiment na zonga lo pe no betali solo moko pe na pona ko buka bandeko yo panzi na libanda mais na ya pena papa lianzi na mona comme sous triste makasi par rapport à makambo papa lianzi lelo ba producteur ba décevoir yo pona musala kufi théâtre kufi basi wana ba koma na basi ba producteur musala de ça matesko ozo reprocher bango nini ngai naza ku reprocher bango batika kindumba oyo bayaka kosalaka na Congo batika kindumba oyo bayaka kosalaka na Kinshasa bandeko na biso ya basi ya théâtre baza basi fo bakamata mibali na bango ezalaka te bango bazoya kosalisaka ba filme soka za na mwasi moko boye tango bandaka kukola bandaka ku rêver azwa qualité na ye akokaka te aye kukosa na escroquerie ya filme o ndenge na ye boyi na kusalisa filme yo ndo kuzala actrice principale avana na salisa filme abengisi ye na ndako na ye mwana mwasa kolala 2 jours 3 jours na ndako asepeli baza na ba flat place bakomelaka papa bandako ngo ye nini bazana ngo papa tika baza bandako nini malonga bazana ngo bayao bakomi na ba flati bakotika basi na bango na poto kuna bakuyao bakomi kukamata bana na biso ya théâtre bakomi si bango basi na bango akuya yo moko vandi na flati uzuvanda lukola ngandenge na zalaka biro na bango na boite ngana zalaka biro ba producteur nyoso bayaka kao ngali yanzi na boite soki na komi na flati na vandi na zotela producteur akita ukumona ndeko ya théâtre azokita na escalier yo moko moni ye mwana mwasi uyoki na mawa ukotaka mwa mibale oyo nyonso wana po azwa kaka role aleki ukumona ovandi boye mususu aye lisusu aleki buyebisa ngai tokosuka wapi buyebisa ngai ndeti mwana moko boyi mwana oyo bauti kutourne se film bukutala ye komo na ye Eliani awutaka na group ya nani awuta na group ya nani ya Isobe sikoyo awuti kutourne film moko ya Nchonting mwana wana ava tourne film wana na ba tableau ba pesiye boyebi oya wuti komona na ndako producteur alali 3 jours na ndako producteur ngamoko nazo bana poto nazo kosa bino te pardon na obondela bino pardon makambo nazo loba eza vérité soko tie tembe yo moko ata soko beti tour na ba vankasi yaka boye na ba producteur yango longo filaka bango okomona basi ya ba théâtre combien bango bazobima na bango combien epete zo pesa bango combien bana bato basi oyo bango bazotika na bazemi yao bazowangana na banda kulakisa bino na bana batike yao na mwana ya producteur moko abota wana ngiringira wangana kaye na lakisa pona yebi bango na lakisa mwana ya mkie na minute ko kukoma soki na 3 soki combien na lakisa mwana ngo ya mkie bakoma kuwangana na bana pona nini boy buzu bomela biso ne musala biso tuzana posa critique ya Congo comédie ekota na bandaku ya bana ya poto basepela ndenge bamesana kusepela tuzana posa théâtre et maté comme na niveau international ndenge kendaka lelo bulubaka Nigeria leki biso na nini
Nigeria azosala classique biso pe tosalaka classique, asali cinéma biso tosali cinéma, asali comédie biso pe tosali comédie. Sikoyo aleki biso na nini? Nigeria azotia sérieux na musala, producteur ya Nigeria abimaka na bana théâtre ya Nigeria, producteur ya Nigeria esi aluka acteur ya Nigeria lukelaka ye basi na bandali. Mais bino soki boye bokomisanga liyanzi punda na bino napesaka bino basi bopesaka nga te eloko te. Boyebisa ngai. Sikoyo tokokende wapi ba veste yango lati ba veste. Veste oyo eza héritage ya papa. Ba pièce nyonso ya théâtre banda komona ngo ti lelo ezali. Babengaka ngo héritage ya papa. Ti lelo naza nango. Bana poto nazalaki na kanda ya makasi ya ba producteur batikela biso na natakaza. Adams mwana suka nzambe atoko banda osalaka mission nga naza te. Loba na ba producteur bazoba ya ba producteur. Miyibi ya ba producteur o bazoskoke ba acteur congolais batikela biso na natakaza oyo andimi afutaka biso ata épisode moko na $200 bino bofutaka biso $50 ozofuta biso na deux tranches yandimi $200 tofutelaka ta bandako tosombaka te lamba okoyabo euti po tozomona comédie ezotambola salite yo moko komema ye sango nzoka te baproducteur bafutaka biso bien te mutu akosunga biso mpe aza te bino bana po ntongo bobandaka kosunga biso bino moko mpe kaka boyina biso bino moko kaka bosilikela biso siko tosala nini tokende wapi toza na posa na bino bosunga biso baartiste comédien lelo art ezokende na kokufa bato bazoboma baart yango eza biso baacteur te eza baproducteur bakoma kutia bana kasi na bango po balukele mobali na poto po balukele mwasi na poto bakoma kuzwa mwasi moko boye soka bimine soka za kitoko atie ye onga moko na kolukele mobali na poto musale kufa yango tuzusenga na bino bana poto bosunga biso elongo na bandeko na biso bandimi lelo batelemela critique africain et critique congolais ezonga ndenge ezalaki théâtre ya Congo ezonga ndenge ezalaki bazolemba te pona koloba bino pe bana ya poto bosunga biso botelema elongo na biso bo soutenir biso théâtre congolais zonga ndenge ezalaki bandumba ya ba producteur wana to benga na bango botika na natakaza awumela. Merci Lianzi, message passé, message vraiment l'équipe par rapport au système de jeu Mike et la Duchesse Nami Kili Ansi Luzolo Orubaka Nasuka na ndeza la Duchesse akotuna lobi Lianzi zalaki na kanda na yoga ga tambote na ngate na pesi Mike la Duchesse mbote wana vema za mina ngaya mutema tokemba na ye na bamboko oyo Ansi Luzolo mon ami propre team na bosanité ya na biso José de Londres Sida Bilamba asawana meta pinga meta talaka ba meta na babandali awo ndenge tokemba na bango merci ndenge nzamba pambola bozana poto nani lisusu mwana oyo nani Igor 2 minutes merci Eroya n'a sepeli vraiment par rapport au système de jeu Loulou la Rose Yulia Samba Panache Nono Mukadi au sentir vraiment ba méchant au ezawa na température eza vraiment vient dans un stage, je sais que vous sentez les méchants des okende rite katon de Lubanza de Irene qui de ma caisse champagne bien vous sentez la vérité zobima awa frère tout outil colo ba na poto ba sekana nous pe ba senti pe la premier élément non ngai parce que depuis que tu os belé premier élément non nga baza déjà na posa no ba yoka ko troba tout na ko tronga ndezala kaka wa balobi mo na suka nzambe ko sekeza médicament na poto lelo na zonga kuna na poto loto mo na ba poto kuna soki mo na par exemple ba 4 à 5 à sur loti a expliquer maman ndoto na français o par exemple maman je viens une cours chez Marquin o maman na tu as vu quoi les capitaines crochet les Superman dort bien bébé fait dodo mais si on quitte na Kenya par exemple tomber moi na Kingabo sur loti na yo moko moboti mato il passe o yo ka mère non lota mobota tuni o lota ni non pumbwe okay ne wa kinkole tene te ba community par exemple commune bandalia moi na bandal so la mungina tongo akosala ba jama boko na français o yo catégorie papa mais non papa citez-moi
les noms des pays que vous connaissez. Mais qui est commune mususu moi la mourir na tonga za ko sarana aussi misalingalo nereli pananguba okoyoka pati ndeka sumbinye a koseli ba petit c'est longo wana soki na poto okene ko par exemple comme ya quartier ya poto et sonne normal quartier ya poto bengo la anglais munoko o par exemple Jamaïcain Chris Benoit andakeken mais yara na kini a oyoka ba kombo a quartier ya Congo kombo zo sonner mabe oyoka kombo quartier ba benga na kombo ya Zombi Libodo witi masoko pété et le on a ba quartier yekati na ba musicien poto benga kombo sonner normal oyoka kombo musicien ba benga na kombo ya HR Michael Jackson, Beyoncé, talaba combo. Mais il y a un qui n'y a pas de mangambo. Comment misa Congo n'est pas comme mboka. Ou comme misa va bien na comme Lita Bembo, Pan Love, Wondo Macharado. Et le on a pas musicien qui n'a pas joueur à poto bien à misa comme Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Ou bien à misa ou la anglais monoro. Mais il y a pour bien un joueur à Congo, n'a pas si on fait longue bébayo. Pour bien comme un joueur à Congo famille bimo libanda. Ore comme joueur ba bien na kombo ya yemoni ngiding zodado. Et s'il était quand on regarde kini par exemple na repesa ba luba raison. Na kini amuluba so aboti mwana wana takenda po akenda mbujima ite mwana wa aoyeba munoka mboka. Après c'est respect na ba luba muluba Nabi Bouele, Nabi Lorandaku, Oyebi Tuluba, Nagana Otala Merma Muluba a Kotaba Master, na fungo la porte na Kota, c'est la première fois. Niao appelle sa moto na Tuluba. Tant on a côté on a niao. Ouin so qui tembe, Muluba démarrer moto. Oya moto nenga sonara son baluba. Womboka. Mais excusez, elle se mort na ben on se pela bana poto li solo oyo. Et ça la ngamo bien papa li andizela. Ana kini a tebike ba matanga so mutakufa na makini awa batu bage bele so batu ba kana ba matanga ana moye ba batu ezate tala matanga ki ba faire invitation te si to na dai ana kini ba nini bandego tonola na muyibi tellement matanga kini ba to la raté moyiba ezate le la famille wana moye atika bilore bele héritage ba compagnie ba boutique ba pharmacie ba bitin avant de que misa matanga moye na mort que photo que la famille bilore moye atika ki moye ba bi c'est bon le roi na matanga na butu na yibite bisika na ke no yibe bisika ba ke la magasin moye atikaki nzora famille legaki na ngwa ba le ngwa ineti na mort ke bondekwe wo tanga ba komi na mort ke muyiba gansi mort ke magasin moye atikaki ake komi côté na fenêtre kocha bugi fenêtre côté ata na gauche bo bibembe ata na droite bo bibembe le ko yiba ezate l'état zo luka bima mukolo mort ke côté raté à côté yoro zo muyibi courage besika so na tiga bo ba kanga muyiba boti courage atomole be ma père mo ezala ngane pa côté raté à côté abi menora mutakufa wore bete so malchance côté muyiba kenda ko kota nzaka bibembe oyo ba pona ba pasola ba mbome ne bisika muyiba kenda côté là yora docteur papa Jean bibembo e wumeli bo pasola ngole bombome muyiba yo mba pasola bana poto bana muyiba boti courage vieux na biso ba to kufile lolo binini ba pasola kaka merci merci je pense que vous permettre la série parce qu'il y a aussi ça fraîcheur à Ndoki Zoua c'est vraiment on a bateau pena contact grande à la peau bateau ba kota quoi ouais bana poto c'est normalement que beaucoup trouver fraîcheur pour première fois ça émission ils ont la grâce à moi en Nzambe pour ngabiso makambo vraiment so tomo kota ngo boseke to se trouver boye babé que artiste moi pas na kin awa njonjingo mona ngate au moins personne mona nga biwan deux fois trois fois na longwa na ngai l'aime so trouver ngasko na makambo bo c'est à dire comment na travail ezali soutien na bino ne ngo ça biso bien travail ezali ya lo ba kuta ate na pesi bana poto tu mbote na bosani te grand sœur na maman Fidéline maman la Landrine na poto grand sœur Tati Adam Mungala et ça la bien bana poto tu na pesi venanga Sida Bilele José de Londres mbote Mike la Duchesse na pesi mbote Meta na pesi Igor 2 minutes kosko so bilamba donc mbote ça la bien na tu ngopesa moi numéro ça la moi bien ouais numéro na ngeze RTL 099 28 33 873 099 28 33 873 on est à fraîcheur. Merci fraîcheur, merci vraiment papa Lianti toi aussi ça n'a pas pena bandeko balandi vraiment par rapport au système de G message nous on a contact na yo pour ba contacter mba moko et puis ba staff quoi bana poto
na yaki na kanda me na lingi na zonga lisusu na mwa kuseka po buyebi na sekisaka bino na zonga na mwa kuseka mwa mukepo bulubili yanzi lelo kanda nini yaki na ngone yaki na kanda ba producteur iloko moko na lingi na bete la bino lisolo nini na lingi na sekisa bino na bana ya poto biso awa na Congo bino moko boyebi ba fonctionnaire na biso ya leta ba futa makana passe papa moko boya za fonctionnaire à l'état awa na ville ya Kinshasa akendaka na ye na fonction publique ba futaka yete akendaka zonga ka ba futaka yete akendaka zonga ka ba futaka yete mukolo moko eyaki ko tombe nzamba ye kusunga ba yeko ake fonction publique ba futi ye 10 000 francs congolais 10 000 francs congolais ba 10 000 francs congolais oyo ebimi ya sika oyo ya mobimba tango ba futi ye 10 000 papa kamati kaka 10 000 wana mobimba atie na poche nzoka te place atie 10 000 francs na poche azuli lisusu liboko ya tumbaku atie kaka na poche papa bandi kuya akomi place moko alubi te namela tumbaku papa bimisi tumbaku abandi kumela tango azomela tumbaku nzoka te place atiaki 10 000 ndenga bimisaki tumbaku 10 000 pe kweyaka te ekwei tango 10 000 ekwei bandiku papa zoyeba tazomela kaka tumbaka continue na ye nzela bandiku kende nzoka te muta liboma bandaki kuya na sima ya papa alokoti 10 000 francs wana lukola yebi na ye pe valeur ya mbongo te abandi kutala na ye 10 000 francs abandi kutala papa pusa di place akomaka simba poche boy ayoka boy mbongo ezate papa lubia na kwa isi mbongo papa bandi kuzonga abandi kuzonga zongi atala boy muta liboma na 10 000 francs na ye na maboko papa lubite soki na yebisi mutaliboma o iza mbongo akuzongisela ngate na kuluba na ye nini makanise yeli papa alubite nasenga ye carte électeur aye papa limbisa ngai na ye na kamata kaka carte électeur lokoti mutaliboma alubi yo o eze électeur alubi eze électeur na ngai pesa ngai yango mutaliboma tela alubi pona ndima eze électeur na yo yebisa ngai kombo na yo eza na nani mutalibo papa tali alobi kombo na ngai eza Banque Centrale du Congo mutalibo matali atali amoni vraiment okomi Banque Centrale du Congo alobi ya solo eza carte électeur na yo pona ndima eza électeur na yo vraiment pesanga age na yo eza nini papa atali alobi age na nga 10 000 francs congolais mutalibo matali amoni 10 000 alobi soit carte électeur eza ya yo oyo nalingi nasekisa bino bana poto Noela twaba uza na Paris Elvis twaba na sala voyage moko na Équateur Adam Simon suka nzambe umoni ndenge na Équateur basala ka liste appel à présence na biso na Kinshasa différence izali na Équateur soki bazo sala liste à présence ko peso mato ipasse biso na Kinshasa soki bazo benga liste à présence na école okoyoka babengi Patrick présent Adams présent Nicole présente kasi kenen Équateur yoka liste à présence okoyoka egbaga ogogome iyo ye iteke iyo ya jama iborumbu na jali enga yo tata bana poto buza isengo ya kuseka balobi tuzana bino soko lingo useka awa kaka tuza place mususu te tukuseka na bino kaka pa ya Adams babi mwana suka nzambe balobi mwana suka nzambe soko lingo seka bobengisa liyanzi boya tukuseka comédie silite na bakisa moko appel wana kaka oh viens biso ingele photo iyo ya iteke iyo viens biso da bombole iyo ya jama ibolumbu ngayo na jali isako impaka ngayo tata nga grâce kwanza na ngayo bongo absent sonet mutanga oh nazate mutazate mutu azate siko waza presa hiyo bo wazate soki babengi neti balobi ya jama iri bolumbu na jarite na kendaki na lijiba na ke kotoka mbisi wana ingolo ba mutu aza absent ndenge bango balbaka na ajarite akendaki ko joba mbisi na lijiba. Merci Gingombe. Merci Gingombe la vache. Gingombe la vache, groupe sans souci. Mon CG, je te salue là où tu es. Grâce Kwanza de la part, il y a Rachidi Maele. Je te salue. Je crois, ton commune de sauvegarde à Soukamen. Maman Matondo Ndonga. Maman Matondo Ndonga, je te salue. Le propos tenu par mes invités, ils ont engagé Kabango de Tolobaka. Donc, nous avons aussi une émission déjà, nous avons lianzi, abeta lisola, souka,
na contact na ye nga des annoncés déjà Tracy Mbelenga pro la main magique. Il y a Glody Diasuka, la mignonne de la presse congolaise. Derrière la caméra, c'est Rachidi Maye, les garçons fraîches, garçons fashion des alakaka. Na sisi nanga pour dire viens ngai Jibe Kumaluta pétrolier de Dallas Mukonji. Ya ba Jordan na pesombote. Na pesombote. Na pesombote ba tutu pena bolandi Adam Suluzolo des alaka Kimora Gucci Kimora depuis Paris. Gisèle Massala, Merveille Diambo, Merveille Mabika, je te salue par rapport à Maramonde des Alarara. La Sissi Nangaï, émission Oyo, je répète encore, Maman Bota Dam Souzolo, Maman Fatou Bouka, Demol depuis Montréal au Canada, Bambo Tebele. Liandinga Sissi Nanoti Gelopena, les solos na Soukana, les meilleurs contacts pour que toi aussi ça n'abîme émission Oyo. Je te donne. Vraiment, c'est micro. Napesio vraiment. Napesio pour aussi ça vraiment moi les solo moi attends moi 2 minutes pour mailler le paix à paiement. OK. Bana poto en tout cas bu bate la dame Siluzolo. Policier les moto ya lukaka ba comédien tinanda kuna bango pour ayeba vérité. Nazupe sabino na nulimera contact avana sexabino limero nanga ya contact bubenga ngape kalabana poto buzongela kubenga nga pardon limero nanga za plus 243 89 43 56 368 eza plus 243 89 43 56 3, 6, 8, le rôle à 368, plus 243, 89, 43, 56, 368. Bandiku, bana ya poto, ilongo na Adam ici, mwana suka bato nzambe, alobi ya salibino plaisir. Ata musala théâtre na pote kufi, Adam salobi ko kufa te, toujours sekana bino ensemble. Bandiku, uyabi ba église ya kubomisa mabote. Mama moko boy na vila Kinshasa awa mama wana za muyaka abeta 10 ans abala kate mama te akoli alukaka libala yaka te bandiku mama wana lukaka libala mona na kate frère na biso inani oyi Moïse Mbiye aye kusala nzembo libala na bala nzambe na mbiye na bala mama tango yoki kaka kombo libala lubie ngape na zaku luka libala akamati seda Moïse Mbiye na ndakwe mama kangi kaka place libala yetongo midi poko kaka telemi kaka place libala na bala nzambe na mbiye na bala salanga na bala nzambe na mbiye bande salanga tozoloko ta papier elenge ya Congo Glody Diasuka la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro